diable apesa ki biso mission ya koluka batu oyo baza na vie de prière. Alobaki na biso bato batambolaka na kobanga nzambe. Basalelaka nzambe, babangaka nzambe. Totakende bato wana. Mais o baza na vie ya masumu to simba bango te po baza ya ye. Sikoyo soki to luki mutu tozozwa te. Mukolo tokozwa mutu wana. To lekisi mbamo na prison abattoir. To keko ebisa diable. Pona ebiso ne bandaya de prison. Prison ya abattoir sona prison abattoir. Dans mutu wana prison abattoir a des candidatures ya koliama. Ya lokwa bangombe ba obokoma na ferme. Ferme za ya satan me bana bango kuna. Mais o balongoli bakomi na bango déjà na abattoir. Ato moni azolia wana tasali 2 semaines 1 mois liaka wana. Bayana ye wana po basa nini babomai. Ndo mwendengeza na bato. Okay. Siko Lucifer akotuna biso ndenge bokange bolingi to sala na ye nini. Tokoloba ya nyokola kibiso. Biso pe foto nyokola ito bomemba la mokote. Siko Lucifer oloba bolinga kufa na maladi nini. Tolobi tolinga kufa na maladi ya lokolo. Lucifer akozwa certificat de décès. A commis Junior Diasso. A kufa na maladi ya lokolo après 5 ans. Na date boye, na mois boye, na heure boye. A commis angwa signé. Pendant 5 ans, okubanda kozala mbasu beti awo. Eye awo. Elongwa awo, eye awo. Ekoya pe na libumwa mo kufa te. Ba place nyonso zomona wana. Soki na lokolo balie lokolo place wana. Ezana batebelo bengi pena minganga obengi bato basali saka banganga. Tango eko sali so premier jour na moi na butu ba beti. Ouais, na mona molija. Omoni pena nganga oye ko tale bobi azate. Abande ko sali sayo akima bobenga kayamba lisute ba beta kie na butu abisoko simbi soko mona. Aucune église pasteur wana tona maboko na butu to eli elulu. Mais alaki pe na bato mosusu. To lia lokolele na prison. Mukolo moko ayepa na nzambe a se repentir. Abondeli nzambe. Asali sacrifice pa na nzambe. E sombi kite sombe loko moko tango ozonga na butu tango toya na prison wana tokuti mutote tokuti kite. Na moni ba photo na yo misusu na kati ya hôpital. Torsini Mama Boutio, Nassima, Moussous Namoni, Oza Penda, Kunda Makasi. Alors, moment où on a pensé plus na nini, on a comme affaire, on a comme que nous surtout ça qui pamba, et puis conscience on a besoin de nini pour que y a manzambe wana. Quand on va prier à maman. Ok, d'abord on a naïba quitté bukolo mona tombo la kombo Yesu. Pourtant, bolo ba kombo Yesu nga na mona ba venturier. Poto eba kiza na nzambe mo kaka Lucifer. Mais to bosana kiki omoni affaire. Diable alongolaka mutu eloko ya liboso kati na moto conscience. Eloko ya liboso. Soka longoli yo conscience obosana ke liwezali obosana pe lifelo yali lona pezali. Po biloko mibale wana nanu panda 24 tobosana kyango. Toyeba kite ke existaka. Toyebi kaka monde ténèbres n'existaka. Mais lona lifelo atandenge to bande ko sacrifier bato. Toyeba ki pete ke liwezalaka. Bato bamoni chaka kufi ba cérémonie sami pene bembe na ye ba ke kunda chaka. Mais pendant bato baole la chaka biso tozala na chaka. Est-ce que vous comprenez? Baole la chaka bembe na morgue mais biso tozala na chaka. Baole la chaka na cercle mais biso tozala nini tozala na chaka. To konze ko sa makam na biso. Ba ke kunda na chaka mais biso tokutana ka toujours na chaka. Oh. Wana vie physique to na vie irréelle. Nga nande ko pumbwe kande na zaboite. Bonga nande ko lala pona pumbwe kande na zaboite. Tozala na chaka baninga muso bakufa ba magicien ba charlatan ba mamadou
bakamana so représentant ya Côte d'Ivoire to bande kozala na bango en esprit to bande pe ko bima boy papa bande ko bima boy to zana bango to tambola to lia so yo betela nga lisola kufa na ndi mondene moni chaque 12 heures ba cimetière efungwa maka besprit batambolaka ba oyo nyonso bazalaki besclave bakufa na masumu ba libéra ba bimaka bakotaka ba wenze basomba biloko ba o bazalaki pe besprit bakufa na mystique ba bimaka pona kosala bataki. Alors tomoni plus basakoli basai na nzambe bana na nzambe bazo prophétiser moi mingi pona les prophètes de Nilesi kotobo epe bazolo bana badenge na bango misusu bamoni danger liboso na ye misusu bamoni la mort misusu bamoni maladie ya AVC babi ezo demeurer kaka tant yozo mona mosel na nzambe lesi bandeko ebele pe lisusu plus loin moko alobi ce qui les comélier boy parce que à tout chaque ba point ya basali na nzambe oyo bazali ya nzambe te bazali bo critiste nde bafungoli messe noire basali le pena messe noire indikimaka ya ye tant to yaki na monde à ténèbres okosala nga likamo ko touchenga na koti na kati ya temple na koti kalelo pe mutakala na temple na tikeli ope na mutakala na zepe na nzila velele na tango likolo na bandiko lakapo na yoko beta maboko na mabele. C'est ça messe noire to bato moko ba vandeli yo likita ba simbame ba bandiko lakama loba moko mabe po elanda yo. Et ça déjà messe noire. Bando ki babandaka kosala likelemba na bango e bandaka à partir ya 9e mois, 10e mois, 11e mois. Ozomona même ba charlatan, même ba magicien ane oyo babandaka kosala makambo na bango ezalaka kati na ne wana. OK. 9e mois, 10e mois, 11e mois. OK. Eza na bato ebele o moni bakufi lelo o bakufa na janvier o bakufi ebele na février na mars atokoti babandi ko konte kokufa monde à ténèbres bamakelemba esalamaka déjà bien avant eza na bato mosusu bazotambola mesi baboma ye baboma ye physiquement mais spirituellement na ba intérêt était. Vous comprenez? Mazotambola. Azotambola. Déjà bien avant, et si bakanga qui est dans 9e mois, 10e mois, 11e mois. Décembre. Ba succès bakanga liso batute. Ba pesa liso batuna makelembate. Eza ba magicien ba charlatan. Décembre comme akata ya ba sataniste. Yemoko Lucifer en personne. Ndabima sko ko sala ba sacrifice. Kotangu yozo fêté na le 1er janvier. Na fin ya décembre le 31 ba misu ba komo fêté. Bango sko baka ko fêté ba bandaka janvier. Yango komona après bino ko fêté bibembe siko yebandi. Batu ba bandi siko ko kufa. Tozali na kufa ya nzambe, tozali pe na kufa ya satana. Ozolanda, mais satana kufa na ya bomaka nzoto maboma molimo te esengelo ebango a déplaçaka nde molimo e satana aliaka molimo wa mutu taliaka ne nzoto mutu aliaka pe nzoto mutu ango boyete molimo ya mutu bayaka kolati sango esprit pécheur yango de sala mutu wana komi démon diable a komi soupe utiliser menzoto ya mutu lokole eza mabele so batika ngo epole ezonga mabele
moye bali yango pe ezala te yango na yebiso na ba témoignage leka soki babomi mutu boke kokunda na butu bango baye tangu bakoya basambisi mutu wana ale babomi ye sikoyo bien donc boboma ye bien molimo ba récupérer ngo eke na prison nzoto wana botu na mutu abomaki ye o asinyaki pona oboma etala bandoki bakoza la 50 na famille mais mutu moko anda sinyaka pona oboma Okay. Batu bayokanaka mais mutu asinyaka epa na diable pona oboma zalaka bo moko tangu babomi batuni siko bolingi tosala ye nini avana no baboma bakotuna bolingi tosala ye nini Okay. toteka ye esclave toto boma ye tolia ye bobino toteka esclave te tongi tolia babomi siko to baluse nyama nini moto atekaki oloba no mbisi moto asinyaki oloba no mpakasa moto asinyaki oloba ngulu babalusi ngulu babalusi ngombe babalusi ntaba nde siko ya chacun azui parti na ye molimo na yo balatsango esprit pécheur et comment travailler dans le monde des ténèbres lokola esclave. Pierrot Ipan, merci na bandeko tout bazolanda biso na Kinshasa Mon TV. Pourquoi pas la chaîne partenaire autour la bango. Merci à mon ami Yves Ipan, merci à FM Toko. Et puis merci en tout cas maman Angèle Basilo bandeko tout, abonnez-vous, likez, partagez parce qu'aujourd'hui Toyel Soukozoa évangéliste Daniel où il a révélé la biso makambo belé sur la spiritualité. Aujourd'hui, équipe est proposée qui tout n'a pas question sur ce qui se passe en RDC. En tout cas, je ne serai pas monopoliser parole T. Je pars directement dire un grand merci à Bandeko tout comme l'a dit l'autre fois. Bonjour Yves Ipan. Voilà, merci beaucoup mon frère Junior Diasso. Bonjour na Bandeko tout bolanda biso partout dans le monde. Bon mesana lokola biso to mesala pena bino souvent na bémission na biso to na kozana évangéliste parce que yé aka plus na édification aka plus na oyo ezali bongo ba témoignage na yé esungaka pe et batelaka ba oyo bazali kati na Yesu bazala toujours pemé na nzambe wana. Je crois bien na kotika pe meko epa ya ndeko nanga FM Toko Ferlandais azana biso awa pour que a mekape go solola na chrétien mbota la biso. Voilà. Voilà, merci na ba internaute nyonso o baolanda biso. Merci na ba chaîne partenaire nyonso tozana bangoa. Tozana super pour mode 143 ya Ivipan, tozana Kinshasa Mon TV ya Junior Diasso. Merci aussi na 40 x 7 guest Moller. Merci na bandeko nyonso ba pesa biso confiance toza awa toujours na mosali pona kobeta masolo oyo bobenga ki biso obozozela. Merci. Merci beaucoup. Diasso. Voilà, Moussali Daniel Mbote. Mbote frère Junior Diasso. Mbote pe na bandeko nyonso o bazolanda biso, mbote pe na Yves Ipan na FM. Voilà, avant de côté la sujet na biso to yela kinga na bolingo fongola déjà émission oyo na prière na maboli. Nzamba lola nzambe na bolingo to pesi yo merci poza tata biso tozali bana ozali nzambe oyo kotikala nzambe nani yango aza lokola yo nani yango akokani na yo soki tozali na pema lelo ezali se pona bolingo na yo olakisi likolo na biso papa batela pe bana na nyonso bazolanda mission oyo ba o nyonso bakangamaki na prison satanique soki balandi mission oyo nzambe fongola bango bimisa bango na kati ya ba prison wana na kombo na Yesu Kristo amen. 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 Voilà. Moussali, amen. En tout cas, il ne faut pas habiter. C'est pour la question déjà à Robanda pour démarrer si j'ai Annie n'a pas la question. Voilà. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, je crois bien, bengi biso mo belé. Souvent, tout le monde a mort et belé na mboko na biso.
et ezozala mpe bamort moko briske ndeko alali alamuki te akufi, ndeko abeli maladie ya 2 jours akufi, ndeko abiki te na AVC atiki biso, ndeko akei na crise cardiaque, ndeko même akei na maladie moko peut-être eza chronique, esili oyo ebandelami, esili oyo ezongi, esili oyo ezongi, esili oyo mosusu ebandelami, et puis bafamille mpe ebele bakokufaka na même maladie. Yebi te l'homme de Dieu, yo ntango ozalaki na monde wana, univers wana, est-ce que bozalaki na maladie wana ekobwakela bato? Est-ce que bozalaki mpe na mauvais sort wana ekobwakela bandeko basi? Omona jeune garçon akoli aza na mwana te ni ndako akofutela avant na toujours pemela baparent na ye. Okomona ndeko mwasi kitoko okakoli na eloko te, mais mobali ya sire na vie na ye aza te, mais okomona ye plus na ba petit copain oyo ezaka soki bayeba goûter bakei na bango. Nayebi te, est-ce que bozali ba mauvais sort wana obokela bato ntango ozalaki na univers wana? Alingi toke na question moko okei na biso molo mais eza namoni question moko eza longue na tipe mo ebele. Ekomi 3 questions. 3 questions à la fois. Répondre biso nana. Tobayina oyo ya liboso. Na loba na bana na Nzambe nyonso kati na bemission oyo balandaka biso partout na monde. Toloba ete kobanda janvier, février, mars, eza na ba mois oyo, eza ba mois oyo monde ya ténèbres ba fetaka bonne année. OK. Omoni ba Kristo ebele soki bakomi na décembre bakomi ko foxe na mabondeli. OK. Bakomi ko luka ko sambela mingi. Mais so bakomi na janvier basali nini balembi. OK. Omoni décembre ba mataki na mabondeli na janvier basali nini balembi. Omoni na janvier balembi. Parlant elingi koloba nini? Biso bato tozo sambela Nzambe kaka na tango ba pasi. OK. To sambela Nzambe kaka na tango oyo toza na ba problème. Nzamba leka na kosala nini? Kosalela biso. Tango toza na bisengo toyebaka Nzambe te. Mais omoni ba Kristo ebele bazo sambela na ba décembre. Ayebi ke na mituna bango etikalaki chaque décembre bandoki basalaka nini baliaka bato. Ozomona na mituna bango ndenge etikala chaque décembre bandoki baliaka bato. Omoni chaque décembre bato baliaka bato. Oui. OK. Chaque décembre bato baliaka bato. Na kobanga wana ya chaque décembre de baliaka bato mo Kristo akimi na mabondeli. Or que monde ya ténèbres ebandaka kokanga ba vie ya bato. Toko bebisa ba vie ya bato. Na décembre te. Bandoki babandaka kosala likelemba na bango ebandaka à partir ya 9e mois. 10e mois, 11e mois. Ozomona, même ba charlatan, même ba magicien, ane oyo ba bandaka kosala makambo na bango, ezalaka kati na ne wana. OK. 9e mois, 10e mois, 11e mois. OK. Eza na bato ebele o moni bakufi lelo. O bakufa na janvier, o bakufi ebele na février, na mars atokoti babandi ko konte kokufa. Nga na quartier na vandi eza na bato baye komona nga. Pona? Oui. Balobi na nga non pasteur. Makambo bande koloba tomoni yango. Tomoni yango. Bato bazolandana na kokufa. Makambo lobaki yango. Mopanzi ya côté église kwa kutuna salaki campagne. Papa mo batali match à Barcelone katango esili boya sepel pena bato bakei. Mosusu avande kaka boye na janvier wa boyebu obeta masolo ya maçon
buaki. Mosusu tango azolia kaka boye buaki. Côté na biso a déjà 5. Kaka na même avenir moko ça compter ba venir mosusu kaka avenir moko 5. Donc vous comprendre que monde à ténèbres bama kelemba et ça la maka déjà bien avant. Et ça na batu musu bazo tambola mais si babomaye. Babomaye physiquement mais spirituellement na ba intérêt était. Vous comprenez? Mazotambola. Azotambola. Déjà bien avant, et si Bakanga qui est dans 9e mois, 10e mois, 11e mois. Décembre. Basokse Bakanga liso batute. Bapesa liso batunama kelembate. Eza ba magicien ba charlatan. Décembre comme akata ya ba sataniste. Yemoko Lucifer en personne. Ndabi masko ko sala ba sacrifice. Omona ba mort sibiti ba accident ba nini ezalaka Lucifer yemoko na ba sataniste mais ko banda 9e mois 10e mois 11e mois ezali ba charlatan ba sorcier ba koti ba makele ba pesi bato siko tangu yozo fêter na le 1er janvier na fin ya décembre le 31 ba misu ba komo fêter bango siko ba ka ko fêter ba bandaka janvier. Yango komona après bino ko fete bibembe siko yebandi. Batu babandi siko kokufa. Na février batu bazokufa eti na mars soko tali batu bazokufa ebele. C'est parce que bando ki ba feta kana sosote. Bando ki bafeta kana ntabate, bafeta kana ngombete, soso na bango ezali yo na libota na yo. Taba na bango ezali yo na libota na yo. Ngombe na bango ezali yo na libota na yo. Mais mutu aza na Yesu Kristo. Ndenge balobi na biso na mukana na Psaume chapitre 121 verset 4 oketi na verset 7. Mutu aza na Yesu Kristo. Yesu Christ aza nzambe alalaka te azala toujours pona kobatela biso liboso na bato mabe. Nani o Yesu Christ abatelaka liboso na bato mabe? Ezaba oyo ndenge Bible lobi na Jean chapitre 1 verset 12 na baye nyonso oyo bayambi ye pe bandimeli ye apesi bango bokonzi ya kokoma mwana na nzambe. Ozolanda frère, ozoebisa bandeko baza kuna émission peza koto. Naba oyo nyonso bayambi ye. Pe bandimeli ye. Apesi bango bokonzi ya kokoma bana na nzambe. Ba o bazui identité ya kokoma bana na nzambe. Donc c'est-à-dire kondima Yesu Kristo, koyamba Yesu Kristo eza mutu a se repentir. Kondima Yesu Kristo eza mutu andimi vi na ye mobimba komema kuruze. Do ya kotika Yesu Kristo mukolo moko te. Aoki kosala pe masumo mukolo moko te. Vi na ye mobimba akangami kaka na nani na Yesu Kristo. Poazwa lobiko kati na bomo inaye. Nde bato bazalaka protéger. Et puis bato wana basambela kanzambe balembaka te ezala décembre. Bango bako sambela. Ezala janvier bako sambela. Ezala février. Sikoyo ndoki akotili kelemba. Ye moko bako lia ye na li kelemba wana. Po yo bako kako simba yo te. Yango moni janvier, février, mars eza très dangereux pour na bana na nzambe que décembre. Pour batu babanga ka décembre na ke le 31 décembre ko sambela bandoki balianga te OK 9e mois de bakangaki siko exercice ni le kaka wana pour que muta koma attaché lokola taba muta koma attaché lokola soso ezali Bible famille na bondoki ezali otambolaki mabe ezali en fait nini ezali OK voilà.
Bible elobi na biso na mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Moto oyo asali masumu azali mwana Satana. Po Satana yende asalaki masumu ute bandeli ya mokili. Yesu Kristo yaki pona ko détruire ba œuvre diable. Yesu yaki ko détruire ba œuvre diable et pas ya bato yo bayambie pe bandimi. Donc soko ya oyambi Yesu Kristo te, ondimi pe Yesu Kristo te, Yesu yaki ko détruire ba œuvre diable katina te. Donc il faut yamba ye pondima ye. Wana ya liboso. Dede moto nyonso oyo aza masumu aza na rétroviseur ya diable katina ye. Esengelo yo keloko moko na bakisela yo. Na chaque famille soko moni bandoki baza na libota wana. Yeba bandoki wana bazali ba antenne ya diable na kati ya libota wana. Puisque diable aza homicide. Yesu Kristo ndaza omniprésent. Mais diable aza omniprésent, aza pe homicide. Vous comprenez? Yesu Kristo ndaza homicide. Ce que diable po aluka koboma junior dianso par exemple a kokete. Maintenant on peut cet exemple. Il faut abebisa Dieu donner diaso apese kindoki. Pour Dieu donner ce qu'on a commis antenne ya diable. Pour nous de la vie ya nani ya junior diaso. Pour zoyer na facilité. Ce que tango akoti junior diaso na kati ya likelemba. Dieu do diaso na kati ya likelemba. Pona koluka junior likelemba de apesi yango na 9e mois parfois ici ba pesa junior ba signer pe na certificat de décès ya junior akokufa na février ozolanda soki junior ayambi Yesu andimie Seigneur pe sauveur elobi na biso na mokanda na Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14. Yesu asopaki makilane na ngomba Golgotha ekendaki ko effacer ba signature nyonso. Alléluia. Tika ete makilane na Yesu Kristo effacer ba signature nyonso abandoki. O batiaki mabota na biso na ba liste akufa. Soka ndimeli ye ayambi Yesu Kristo pa ndimeli ye direct makilane na Yesu Kristo ekosopana esika ya signature ya likelemba wana. Bakoluke baomona kombo na ete baoluke physiquement na butu bosani baomona ete akoma makila yoka na ebiso pondo kia boma mutu ifo mona mutu wana c'est-à-dire mais fo mona yo soka moni otobo mondeni aobenga yo alobi Ivi Pan obimi na nzungu na bango to na kitatala na bango nde babomi yo. Mais est-ce que so ba bengi ba moni ote ba obomo ndeni? OK. Uzomona ndo moni bandoki tangu ba tie antenne moko na famille na yo siko diable akomi kolandela yo. Déjà ba mission diable saka ye moko na décembre. Mais on a ba mission patinda kabatu na kati ba famille na bango à partir 9e mois 10e mois 11e mois pour na ko détruire vie ya ba famille. Yango moni Yesu azoloba na biso na mokanda na Matthieu chapitre 10 verset 36 alobi moto akozala ennemi kaka propre ndeko na ye ya famille. C'est parce que diable a utilisé ka bande kwa famille. Diable a utilisé maman na yo. Diable a utilisé papa na yo. Diable a utilisé mwana oyo boti. Diable a utilisé pe ndeko sa nini obotami na ye. Po personnali kelemba. Poya pona kaka asenga kaka bato ba pesa bato basala kanini balingaka ozomona alors tangu ba pesio na likelemba esengelo yebake bakokiso batio na likelemba ba préparer déjà liwa ba bomelelo nango ozomona boki kozwa molimo na yo bakotsa na kati ya libata wana. Libata pas beaucoup à maka décembre pe lekani balie yete momo na mukolomo mukoli bata telemi alobino lelo toli ali batoyo eza yete mukolo libata sans le savoir. Est-ce que pas pozola na makamna zolo bate mukoli bata komona ni biso na likelemba wana na tangu wana na mitanga po na pasana ba mondi wana na tangu wana. Tozi molimo na yo to kotisi yango na kati ya libata.
Mais libata wana boko makananda kwa nani ya Yves Pan. Yves Pakoba akoboko la libata décembre abomi ete lekane. Potana oto tsaki ba signaki de na signature. Okufa na parfois le 20 mars. Otambo no pwanzo to makasi mo vivre kana kata nini ya libata. Tangu le 20 mars ezokoka. Biso to bomi na butu. Na moi. Mukolo libata na kotele mabe libato lelo tolie kangai. Bakangyo kate mutu kwaka esika yo zaki kingo pasi mungongo pasi douleur pema ba mema na hôpital nien bakota kyo na kata libata. Bon on s'est dit bakota. Olobi? Oui. Bakokota molimo na kata nzete tongo moka kolo nzete atelemi ba mvuto nzete efona katango. Kaka tant c'était zopoya yope koto senini opoyoki bakoki kozwa molimo no bakotso na kata ntaba yango moni ntaba musu bakangi olela na miyo ezobima otem na maya misu lelelu eza ya bato ngana za témoignage vivant omoni batebele balekaka babloba na bango kaka mais so tali source esika uteli témoignage yango uteli yebani pete. Mais onga na oebisa yo omoni biso tozwa babitumbe belé diable akotika biso te puisque ba secret ne to obimisa epesa bato mayele baolongwa na mitambo ya diable epesa bato posa kosambela epusa bato toujours pembeni ya Nzambe. Voilà mon sani. C'est la question na ngotenabi. Alors ezali eloko nini batu bino na domaine na bino lokola ba profonde esprit des morts bobenga kango esprit des morts eloni babengi esprit des morts molimo ya kufa kati na mutu molimo ya kufa kati na mutu yango ne babengi esprit des morts mais oyo déjà bakangi na kati ya prison satanique. Na prison satanique, tu as deux sortes de prison. Tu as na prison ya abattoir. Et après na prison musus o ba koti sabat ba vanda kuna o diable ebisa kibiso bato bo meka ko simba bango te bazayanga. Bato ba na masumu, ba na kati ya prison diable. Bakangama. Mais muto ba te na kati ya prison abattoir. Spirituellement, zotambo mais spirituellement batie na prison abattoir. Bako bombe ata na kati ya libata. Bako bombe na kati ya soso. Bako bomba molimo ne na ngombe moko. Bako bomba molimo ne na makaku moko na zamba. Soka ngonga wane koki ba. Babimisi babetio masasi. Ngalo kina mwa logique onde kona lobi nini. Toza na esprit de mort. Na esprit des morts. Donc veut dire esprit des morts de Kowana lobby. Esprit des morts eza ya Nzambe eza pe ya Satan. Alors esprit des morts ezali mutu akufi peut-être est-ce que azali sataniste azali sorcier mais esprit nezo sisengana zelana yebisayo zelana yebisayo bakufa ezali mibale. Tozali na kufa ya Nzambe, tozali pe na kufa ya Satana. Ozolanda, mais Satana kufa na ya bomaka nzoto maboma molimo te. Esengelo ebango. A déplaçaka nde molimo. Et Satana aliaka molimo wa mutu taliaka nzoto wa mutu. Aliaka pe nzoto wa mutu ango boyete. Boyete. Molimo ya mutu bayaka kolati sango esprit pécheur yango de sala mutu wana komi démon diable komi soupe utiliser menzoto ya mutu lokolo eza mabele so batika ngo epole ezonga mabele moye bali yango pe ezala te yango na ebiso na ba témoignage leka soki babomi mutu boke kokunda na butu bango baye tangu bakoya basambisi mutu wana
ale babomi ye sikoyo bien donc boboma ye bien molimo baorécupéra ngo eke na prison nzoto wana botuna mutu abomaki ye oyo asinyaki mpo na oboma ye tala bandoki bakozala 50 na famille mais mutu moko ande asinyaka mpo na oboma bato bayokanaka mais mutu asinyaka epa na diable mpo na oboma azalaka moko ntango babomi batuni siko bolingi tosala ye nini avant nanu baboma bakotuna bolingi tosala ye nini toteka ye esclave totoboma ye tolia ye bobino toteka esclave te tongi tolia babomi siko tobaluse nyama nini moto atekaki oloba na mbisi moto asinyaki oloba na mpakasa moto asinyaki oloba ngulu babalusi ngulu babalusi ngombe babalusi ntaba nde siko ya chacun azui parti na ye molimo na yo balatsango esprit pécheur et comment travailler dans le monde des ténèbres lokola esclave vous comprenez alors diable azana pouvoir ya kolongola vie ya moto na mokili alie nzoto ya moto mana pouvoir ya koboma molimo wa moto te puisque Ezekiel Bible lobi na biso koya ya Yesu Kristo trompette kobeta ba cimetière kofungwama mikuwe kobota misuni molimo nyonso kozonga na corps nango po molimo ezalaka ya nzambe ulandinga papa Yves molimo ezalaka ya nzambe tango tolobela esprit de mort c'est-à-dire mutu esi bamvokeye o babengaka mumvuki donc batie déjà mumvuki yana batu mususu bakange de baoluka moyo bomé bobito bomele nde nini surtout meko bomé na malade ba otsa biso pine ezala scandale surtout mekipe ko bomé na accident ezala scandale to ko bomé ndeni batie mumvuki mutu wana kokoma na provocation moko de pa bato ya lisekite alibabe mumvuki te esprit de mort ozoloba wana mumvuki ozo comprendre bateye molimo moko ya provocation ako provoquer soda moko bo provoquer ngasa kanani kama toi abete babal mutu wana sali nini akufike ya soda mutasene abomie to musu bateye mumvuki ba politicien moko balinga batambola marche ndenge za kaka marche kozala ba bandoki boki wa lokola marche kozala occasion yango totindi tote mvuki wana totindike na marche na butu de balongolio siko ba luka cartouche na moya bimaki vanda te na keka kota la marche wana kebu banyataki azoki masasa saki nene akufaki voilà Mosali on comprend donc batu basambelaka mingi basambelaka te na décembre po bitumbezali voilà bitumbeza makasi Mosali namona pe bandoki nde ba chanza moi stratégie parce que auparavant ezalaka monde à ténèbres chanzaka ka ba projet mais Yesu chanzaka te po zanzambe d'accord liboso ezalaka mutu si par exemple aluka visa d'ambassade pour akene mboka bapaya mutu wana soki bandoki bakangi akobeta ta 10 ans 15 ans 20 ans kendaka te ata kotisi passeport asali ba démarche nyonso ma visa ozwate mais leo na komona mutu bako pese visa koti passeport batike mandoki atiki azui visa mais après avant 2 ou 3 jours ya voyage à poto akoya kufi mususu bo batiki akomi tina aéroport alinga voyager le même jour akoya kufi mususu ezaki bakanga batu na quartier babalaka te batu na famille babalaka te mais comme na système moko boye to comprendre te bakotika mutu abali na ye après babomi mutu après libala ezani
Bible lobi na biso biloko misato. Jean chapitre 10 verset 10. Nzamba lobi moyibi ayaka koyiba koboma pe kobebisa. Biloko combien? Misato. Objectif ya monde à ténèbres katina bato, surtout ba Christo. Izalaka ko cheve koboma. Po moyibi soka ya yibi abebisi suka nangwe fasa nini aboma. Même moyibi azokotelo na ndako za kolala. Oya na ba mission. Abukina no porte ndako abebisi. Akoti na kati pona koyiba. Na yebi ke soki yo meki ko lamuka pona okangai. Ana machete tombele asa nini achubio. Mission ya moyibi yango. Donc c'est-à-dire monde à ténèbres soki luki mutu. Et luki bakangi vino ba par exemple na kobala. Tozalaki to kangi mutu pona kobala. Mutu ana koti mabondeli. Po Bible lobi na biso na Exode chapitre 23 verset 25. Nzamba oloba soki bokosalela nga na kolongola maladi nyonso kati na bino. Kozanga koboteza maladi. Kozanga kozwa pe visa voyage za maladi. Kozanga mbongo za maladi. Mais soko osalela nzamba osani aolongola maladi nyonso kati na yo. Mutu wana telemaki na mabondeli. Atelemaki na misale pa na nzambe. Nzamba kwesi seliba apesi libala. Tango azwi libala na monde a ténèbres règne kokota lisusu. Po mukola zozwa libala wana les deux familles kota mobali ndoki azali kota mwasi pe ndoki azali ekosangana. Pona koluka ko détruire libala wana. Bako détruire yango na ndeni bako luka na stérilité. Bata ménopause, toute ménopause. Tangu tokota ménopause wana complication kobota. Mutu wana mipesa pa nzambe, tangu aluki nzambe. Zani kobomati. Soko tangu kaka kwesa mina lisumu moko, awumisi yango kati na ye. Porte na biso na tangu ato kota to bomaye yango wana. Yango zomo na bato ebele afoksaka telemaki na bonzambe. Nzamba pese libala fungwame. Monde a ténèbres komi na colère. Pembeni ya libala oliata makamisi da babo kwa nzambe. Tokotindela ye banvoyer ba antenne ya bandokyo ba na famille, même ya quartier ba banda ko pese kanda. Ozo comprendre? Ba ko pesa ye kanda tokotinda banvutema makasi wana. Kanda wana parfois ekomeme na masumu. Okomona mutu pena bauti komeni religieux na sali kakabwe nien asali nini akeya kufi. C'est parce que eza na porte moko efungwa maki. Yango moni mo Kristo okwesami na 12 heures juste. 12 heures 1 seconde. Se repentir pour être lisumu nde mutu esale kabola mutu na nzambe. Repentance nde mutu ezongisa bolingwa mutu na nzambe. Mutu atambola kana vie ya sanctification, monde a ténèbres monaka ete. Donc ezandenge moko na bandeko bozwa ba visa. Oba okeluka ba visa. Aluka pena visa boetie mona na te. Mettons ka ba obenge visa mona ni po kende poto boy. Monde a ténèbres eyebi. Ah to réussir ta joie kende ba lukio soit ne kobo. Soit na masanga, soit na masumu, soit mutu moko abeta ki o mabakwa mvutimo zwa kikanda ko balekio. Poisa bitumba tango yoka ke combat spirituel batu bazwa kango na bavanti reza jete moni bitumbo to nango physique boy na oto nango spirituel oto nango spirituel eleki po physique o mona bitumba nanga yango yo oyeba ndenga ko défendre. Mais spirituel okoyeba ngonde yango toloba mo Kristo ndimeli Yesu Kristo yeba ke vino eza na danger. Pourquoi ozobunda na binemi o ba yebi o meyo yebi bangote. Mais soki ka koyebi ennemi na o makasi nesili pour ennemi aza masqué. Donc dans cela, dans ce sens là. Eza pe na bato ebele ba yebi ko bonela nzambe te. Eza na frère moko auto obenga na émission moto sala dernièrement. Alobi
sikoyo na biso to musika to zalaka tango nyonso na église te soit taba pasteur na biso tokoki ko bonela ndenge nini pour que bitumbana eza musika na biso ba verset biblique oni tokotanga soit ba psaume nini tokotanga po tolonga bitumba wana avant Jésus Saint-Esprit a quitté psaume ça mutuni omoni bato bazangi Jésus même l'église ba la ba science occulte mingi na ba pasteur bazanga nguya ba mema batu na ba psaume omoni na Matthieu ba yekol batuni Yesu babi l'acception nga ko sambela Yesu alakisa kibango mais na Jean 14 Yesu obi na kotinde la bino molimo mosantu yenda kozala musungi tangu Yesu ake atindi molimo mosantu po molimo mosantu ka wana yende Yesu tozane lisusu na nzoto te metokomne na molimo tangu ayaki ko révéler prière ya komba potolonga donc Saint-Esprit mutaye ko révéler biswango ozomona donc lelo prière Yesu l'accepte notre Père Jésus aussi eza prière mais nguya molimo mosanto ye na prière ya komba Junior Diaso pona kosala nini pona ko détruire ozomona pona ko détruire milimo nyonso ya mabe ezala détruire alors batu bande kondengwana obana o bazana no faible na prière poezana batu belé akoki ko solo la pendant 1 heure du temps à PMT mais pour sambela kakata 2 secondes akomi koyoka kilo pongi komi kozoye makanise comme nalala nanu ndambo après na ko sambela to azo sambela akomi makanisi moko komo tambole na mutu ya ba projet moko azana ngo atiki même ko sambela mutu na sana kati ya prison satanique ozo sambela ozo kapema kolobo yoka kapema te mena ko sambela okomo yoka nini pema yeba ko na kati ya prison satanique donc numéro na biso za affiché wana benga biso to oriento na ba prière. D'accord mon savi. Voilà, tu peux micro pas ya Junior Diaso. Voilà, naza sir da comprendre nyonso musala lobby mais question ngezaka tango lobby janvier février mars balieyo okufi musali est ce lobby ba date oyo monde à ténèbres et fetaka bonne année yango de tozolobela. Voilà, et fetaka bonne année mais est-ce que mutu pe ko zala déjà baliaye masali pe 5 à 3 ans na mokili mais baliaye déjà. Oui, et ça la maka, et ça date oyo ba signa certificat de décès na yo. Et ça na batu belé, question oye atunaki na répondre ngo pembala moko. Et ça na batu belé tango azomo na vie na ye za maladie na maladie. Hein? Tozala ki akalme to bande mission te, ba komo tinda bande ko bandoki ya bantene. Ya bana mikie, hein? Ba ya ko déranger émission hein zona no junior landana no bana wana ozomona tu wana ozomona mwana muke mais mukolo na butu donc azana bana na mobali sasa na bango mariage donc na monde à ténèbres ndenge wana OK omoni mwana muke mais na butu sasa la mariage batindi siko émission se bandi tango ba secret na biso ebebaka bokende tsama kelele bana nzambe balanda bien te donc mutu nyonso na kati ya vie na ye aza na maladi moko oyo kaka maladi wana ake nango na hôpital aozwela yango traitement baminganga babi maladi oyo esilaka te vino mobimbe fo ezalakisi papa tout malade euta pa diable matia balimite oyo na bokiltiste na ye oyo bopesela yango kisi oyo bosala nini bobimisa kisi nango te ya liboso eza ya nzambe te papa ya liboso ya mibale mutu soki omoni ozobela oko hôpital turo bakangi malaria
na typhoïde. Tout rwano zonga nini o ekomi cancer, tout rwano sucre, o sida, o cirrhose de foie, malade ekomi ko multiplier na vie na yo. Yeba déjà ozana caché ya batoire. Et si batela yo certificat de décès, monde à ténèbres déjà bandi ko lia yo pendambu ndambu. Et on a battu belé monde à ténèbres lia kabango pendambu ndambu. Dans le boko. Ah, malade nyonso eza ko se multiplier na nzoto na yo. Yeba kozana prison ya batoire. Babandi déjà ko lia yo ndambu ndambu. Yango komona malade bimi lelo boy. Lobi mutakomi na malade boy. Lobi se multiplier comme boy. Bato bana kawana. Bayeba ki bade na prison satanique. Yo kana zonga na réponse na yo na question na yo Junior Diaz. Diable apesa ki biso mission. Ya koluka bato oyo bazana vie de prière. Alobaki na biso bato batambola kana kobanga nzambe. Basale la kanzambe, babanga kanzambe. To takende bato wana. Mais o bazana vie ya masumu to simba bango te po bazaya ye. Tozalaki okomona mutu moko po bato basambela babande pe konyokola biso mingi. Ezana baninga na biso ebele bakufa à cause ya ba prière à ba voisin. Et bouma pe grand charlatan et bouma pe grand sataniste. Pour combat spirituel, nzambe pas bomaka papa. Nzambe pas frappaka. Kosakana te nzamba frappa ku kolekana diable. Aboma pe kolekana diable. Siko nzamba bomaka corps, esprit, âme alimusian. Mais or que diable abomaka corps, abomaka molimo te. Olobi mais amezani makanisa mutu yango nde vandikati na diable on diable utiliza nango mutu po mutu akabona na nzambe eza amete mais esprit yango penande za ya nzambe diable akoka kosimba ngote ozomo te mutu azali composé na trois choses a composé na corps a composé na âme na esprit. Et âme yango nde ezali conscience makanisi ya moto. Nzamba vanda kande na esprit. Yango moni âme ya moto diable azalaka na facilité ya okota. Mais soki moto atelimisi âme na ye azwi nzoto na ye oyo akabi yango epa na nzambe. Akabwani na masumu akomisa âme na ye makasi. Moye diable akota na kati ya âme moto. Voilà. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà. Donc, sikoyo, soki to luki mutu tozo zwate. Mukolo toko zwa mutu wana. To lekisi mbamo na prison abattoir. To keko ebisa diable. Pona ebiso ne bandaya de prison. Prison ya abattoir sona prison abattoir. Dans mutu wana prison abattoir a des candidatures ya koliama. Et alors quoi bangombe babo comme na ferme eza ya satan mais bana bango kuna mais o balongoli ba komi na bango déjà na batwa ato moni azolia wana tasali 2 semaines 1 mois ya kawana bayana ye wana po basa nini babomai ndo mwendengeza na bato siko Lucifer akotuna biso ndenge bokange bolingi to sala na ye nini tokoloba ya nyokola kibiso biso pe foto nyokola ito bomemba la mokote. Ce qu'on dit, c'est faire le babolinga kufa na maladie nini. Tolobi tolinga kufa na maladie ya lokolo. Li se faire kozwa certificat de décès. A commis Junior Diasso a kufa na maladie ya lokolo après 5 ans. Na date boye, na mois boye, na heure boye. A commis ngwa sini. Pendant 5 ans, okubanda kozala mbasu betia. Et longwa eye ao. Et longwa eye ao ekoya pe na libumwa mokufate ba place nyonso zomona wana soki na lokolo balie lokolo place wana ezana batebelo bengi pena minganga obengi bato basali saka banganga tango eko sali so premier jour na moi na butu ba beti
omoni pena nganga oye kotale bobi azate abande kwa kosalisa yo akima bobengaka yamba lisute babetaki na butu abisoko simbi soko mona aucune église pasteur wana tona maboko na butu to eli elulu le pasteur a faible olobi le pasteur a forte na prière pasteur akoza makasi na prière bitumba pe koyelai mais soki aza muto ana bonzambe ta obanga osebo sote soki ana bonzambe o continuer délivrance na yo oyebi biso bitumbo tozwaka mpona ba délivrance tosalela bato mais tokangami na nzambe totika pe bato wana te babitumbe yaka mais biso bato tobunda bitumba te yesu akati na biso nda bunda yango bakolonga biso mukoto tokokweyaka na masumu mais tant que toana Yesu Christ tant que tokwesami directement mabolongo na se po naza mutu na kokwesama na 12 heures juste 12 heures 1 seconde po mutu akokufa pe na 2 secondes mabolongo na se nzambe limbisanga limbisa mutu akwesa kinga direct naza kotelema na vie ya sanctification mais na komikota na masumu te jamais poeza na lisumu soko kwesama nango na misu na monoko elobi na makoleta inyati na maboko esakini esimbaki mais na lisumu mususu oyo keno kwesama nango petit wana bien ovanda wapi bwe na sepeli na yo nde tokuta na place boye olongoli peno sukolo lati dopri okena komikota na lisumu na kati hotel pena yo moko oke mikota na lisumu na kati ya bar yo moko basali ya nzambe wana bana ba capabilité deva bitumba tant bandoki boyo menacer na boto fasa nene abanga umoni il faut abanga asa nini au boya mbala moko kota maboko likola moto te na sambe ko na de na ko bengo na mosali ya nzamba ko mosali ko benga na bandini c'est parce que to lan to bete na boto loko na to lie mutema ya mutu wana ta ko kufate toki to kangi mutu li se fa boni bo sanene to bitu to lia michopo nae akomi okokufa na maladie ya libumu passe pendant 2 ans 2 ans wana ko la mukalibumu ko banda pasi o bamibi o typhoïde osilisa bakisi nyonso moko tikala ko bikate tolia kimechopo wana diable akoba boningi tolia enini tolobi tolingi tolia mutu naye banda balia mutu na yo moni mutu azalaka bien mutu akoma liboma dale vide bato asimbata lia mutu amaela akoma kokwea malade epilepsie o babenga malade ya ndeke na lingala akoma kokwea malade ya ndeke tolia mutu naye lokono to toucher motema na yo teli se fait otako kufa na malade ya mutu pendant 10 ans balia yo mutu wana mutu pa tambola na liboma pendant 10 ans après 10 ans soki koki motema kwak tolie yango mutu akufi na moi okanga mutu akweya kufi mais alaki pe na bato mosusu tolia lokolele na prison mukolo moko ayepa na nzambe a se repentir abondeli nzambe asali sacrifice pa na nzambe esombi kite sombe loko moko tango ozonga na butu tango toya na prison wana tokuti mutote tokuti kite ayambaki Yesu liboso na no repentance a se repentant ki ayambi Yesu asambelaki Yesu azwi kiti oyo apesaki a remplacer ngo na prison ya komi libéré torbino bokoya bokuti kiti wana beti bino omoni prière donnée et l'équipe ba prière nyonso prière donnée o eza na vie ya repentance o comprendre boye pena bokuti mutu te bokuti batol asombela nzambe batol wana remplacer na kati ya prison boye batol wana kati baninga musu boyaki na bango bakingo eza na batu musu balala bakufa apumbwaki alamuka ta kufa ozomona mutenso kufi na pongi baboma akutana kina taki na butu ya mutu moko oyo asalaki nini abebisa kivya moto
koto muto moni lokole kauka malade ampese kauka diabète kindoke sila tension sila muto asani ni abika pote Yesu Kristo azali kisi oye tretaka maladi nyonso. Voilà, moi c'est là toute la question pendant 24 ans diable a ça qui bino bobé ça bo détruire ba vie à bato oyo azali na lisumu ko simba te oyo asala na lisumu ko simba o asala masumu ko simba te ba bazaya ye yango siko to mona ba ndeko msisi o mona même si papa mo to muto alobi tant kutu na banda ko sambela te nazaki na mbongo nazaki na nga bien na do bota mais depuis na koma ko sambela mbongo ekima mbongo esila to yoka kango baba te belé donc ezala rappel eza pena vie normale to monaka muto azali na masumu mais azo mbongo diable atika ki na masumu asepelele na masumu akoma diriger na masumu ezana batebele diable nda tambusaka bango diable asimbiye azotambusa pe na masumu lokwa diable yo mona na mbongo wana yibakango yo mona na mbongo wana sala nango asala kindumba poazwango yo mona na mbongo wana za na nguma moko ebimela kaye yo mona za na mbongo wana bomaka bato za criminel yo mona na mbongo wana musicien moko mokili ayembi soto kipamaka ma musicien mokite po mabe na bango babebisa musique po badoraka bato ekomi idolâtrie nako kisimba bakisi po musique esa nini esa succès mais makambo balobaka ezalaka pe conseil musicien alobi epai ye azwaka yango toyebi te mosusu mbongo ya nini ya kisi mosusu pasaka nini ayibaka mosusu pe parfois basala nini batikela ye na famille donc kodi ya moko ya famille basala nini batikela ye mais yo talaka mutu wana mbongo boye ndenge nini ngana landa ye ozokomprendre olandi ye okwei na libulu ozomona alors bato ndenge watanga bongoli motema vie foya ya souffrance papa Yves ngana kutana na Yesu Kristo diaso na kanga botel batemple zika ba image za wana vie na vivre nango pendant 5 ans de matin pour na ozata sa komba lo c'est comme difficile pour na ye na Yesu Kristo ndenge 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 lobi moto andimeli Yesu Kristo akomi ya sika donc na ye ya sika Yesu Kristo il faut afasonenga asalanga na lolenge na ya lingi yango bina Matthieu chapitre 24 verset 13 ba oyo bakokanga motema nde ba osani ba olonga mais so na kange motema te ba bite pasi ya boete nga provision bande kwa kotikela nga kotikela nga mbongo bande koyela nga ya koyela il faut na zongela vie na nga melena na sama bele voilà mais à quoi bon ko gagner nyonso mokili lobo sanini obungisa bomo oza sama bele nga tuna na mutuno moko ngina tuna ye na moment wana tango bomwani utiki bakisi est-ce que maman comment tu moi Charlotte te maman famille non mo ba peso ba idée zongela na yo d'abord famille nanga ki famille de ba ki na via prière na si sokolanda kango te bazaki na via prière ozo comprendre ba ki na kati ya vie ya prière mais moi chozana ozolanda si peut-être pas sur la nini bon moi si azalaka déjà osambela ba mamanga na obete na obengane na olinga ko makambo wana te ozo comprendre mais quand même azamutu izana batwanda ko ebise ba pasteur o bazana botel bazate yo ke kanga botel ko kanga na makambo nyonso ozo comprendre mais toujours to kanga makeka kana Yesu yango to zandenge toza voilà na moni ba photo na yo misusu na kati ya hôpital Torsini mama Botio na sima misusu na moni oza penda ko kunda makasi alors moment wana on ko penser plus na nini on ko mona affaire on ko mona que nous surtout ça qui pamba et puis conscience on ko zonga ndenge nini pour ko ya manzambe wana kala ba prière maman OK d'abord ngana yeba kite bukolo mona tombola kombo Yesu pourtant baolo ba kombo Yesu ngana mona ba aventurier poto yeba ki za na nzambe moka kalisi faire mais to bosana kiki omoni affaire diable alongola ka mutu eloko ya liboso kati na moto conscience
eloko ya liboso soki alongoli yo conscience obosana ke liwe ezali obosana mpe lifelo eyali lola mpe ezali po biloko mibale wana nano panda 24 tobosanaki yango toyebaki te ke existaka toyebi kaka monde ya ténèbre nde existaka mais lola lifelo ata ndenge tobandaki kosakrifie bato toyebaki mpe te ke liwe ezalaka nazongeli osikoyo pourquoi toyebaki te c'est parce que napesi un exemple na moto nga nalingaki mingi Shaka Zulu vie na nga kacher tosali makambo ebele place moko bato bamoni Shaka kufi cérémonie esami mpe na ebembe na ye bakekunda Shaka mais pendant bato baolela Shaka biso tozala na Shaka. Est-ce que vous comprenez? Baolela Shaka ebembe ya na morgue mais biso tozala na Shaka. Baolela Shaka na cercle mais biso tozala nini tozala na Shaka. Tokonze kosala makambo na biso bakekunda na Shaka mais biso tokutanaka toujours na Shaka. Wana vie physique to na vie irréelle. Nga nande ko pumbweka nde na zabwete. Bonga nande ko lala pona pumbweka nde na zabwete. Tozala na Shaka baninga muso bakufa ba magicien ba charlatan ba Mamadou bakamana so représentant ya Côte d'Ivoire. To bande ko zala na bango. En esprit. To ba bande pe ko bima boy papa. Bande ko bima boy tozala na bango. Totambola tolia so yo betela nga lisola kufa na ndimo ndeni. OK. Eza na jugement moko ekozala. Mais siko ya bimi boye. Ta ya jugement wana na ekoki te mekozala. Papa Vasco yeba kundi. Azo ya pa na bozo zala na ye. Siko bozo lia pe bosolo li pe masolo. Siko eska ba ke kuna nzoto na ye wana. Aza komi loba ni ntango bokuta na ye Shaka. Omoni chaque 12 heures cimetière efungwamaka besprit batambolaka nazo biso talaka kazala na montre na yo bima na bare 11 heures telemakaka tala montre soki 10 heures 12 heures ebeti 12 heures 10 tala na bare ti 12 heures 30 tala na bare kota na wenze 11h50 soki 12h ebeti banda ko observer wenzi kende na zandu même na ba magasin kende 11h mais soki 12h ebeti 12h10 12h30 tala ba magasin ndenge koma yo kasi bato nyonso batondi baza bato te ba cimetière efungwamaka ba oyo nyonso bazalaki besclave bakufa na masumu ba libera ba bimaka bakotaka ba wenze basomba biloko ba o bazalaki pe besprit bakufa na mystique ba bimaka pona kosala bataki to vande sika moko na yebi sute so na matadi soki na super lemba na mutumo na otanga kombo te me tosane pe mission na bravo Jésus ya Sheke Mukadi to vandine to mela nga na déplacer na okuta boso na mwasi moko me tangu na ye na tuna mwasi amba mo yo iko saa nini longwa vieux wana salaki doyen na nga na kachi atombo peti yo lingola ksa nini nga na sola na mwasi na nga yozo benga na mwasi nanga komini yoko mo komande poga bakisi to nini ekoma tirai mangana benga na mwasi wana longwa tangwa keya tumboka tomona ese vanda kimia otomboka nini no mwasi kitoko ndenga na olinga yenga na baide babo kitoke na chambo yo babilono oko benga na mwasi na ebise o monate mwasi ozo sola ne wana za mwasi ta motakufa ozo mona neze skeleta bimi air na bango ya visite
atia tembe n'époque wana yebi te soki mai soki nini apesaki na biti na elonga tala pena boye squelette aganga aloba ngo pe même ne miso to sana bravo Jésus ngapu na bosa ki ameya lobango azalami na lemba pe oui ozomona donc c'est-à-dire ba wana bato nyonso baza besclave bakufa na masumu babimaka o bakufa besprit batravaka bainvokaka bango babimaka mpe mpo na osala bataki wana baaccident esalamaka wana bamort subite esalamaka mingi basacrifice esalamaka mingi bakotaka na bawenze bazotika biloko pa bato na bango bateka misusu mpe bazosomba bazokee nango yo kasi biloko nyonso toliaka na bawenze wana eutaka na mokili na biso mpo na kolia fo esambela pete biloko mo bolie esali ndako mbali bungu mpasi yo moni wa biloko ya normal biloko mosusu eutaka mpe na monde ya ténèbre voilà biloko mosusu eutaka na monde ya ténèbre to entame encore un sujet oyo eza pe modèle puis akotuna question puis papa répondre alors tomoni plus basakoli basali na nzambe bana na nzambe bazo prophétiser moi mingi pona les prophètes de Nilesi kotobo epe bazo bana badenge na bango misusu bamoni danger liboso na ye misusu bamoni la mort misusu bamoni maladie ya AVC babi ezo demeurer kaka tant yozo mona mosel na nzambe lesi bandeko ebele pe lisusu plus loin moko alobi soki lele komeli boye parce que à tout chaque point ya basali na nzambe oyo bazali ya nzambe te bazali bo critiste nde bafungoli messe noire basali le pena messe noire indikimaka ya ye bakoma balesibienne pour que batere atika makambo azosa bitumbe koya melonge kozala ya biso biso nyonso tobimisa basekret na bango awati ya bamai ya bamafuta ya baji ya banini bazopesaka bato lobiko eza wana te eza na Yesu Kristo oyebi combien baluki biso spirituellement mpe physiquement bamasasi yango ezwa biso te mpo na nini mpo toza na Yesu Kristo soki oza na Yesu Kristo mokolo moko te malin akoleka na kosala nini kosimba vi na yo soki ozangi Yesu Kristo nde bamalin bakosala nini bakosimba vi na yo alors tangu deja yo pasteur bandoki bakoma kotake yo bandoki deja bakoma kobebisa vi na yo bandoki deja bakoma koluka na kobwakelo malade donc fait que babimisio pena na monde ya ténèbre basali cérémonie na loboko wana balia yango ale yo komi paralysé na moi na mwana na nzambe jamais mais sengeli toyeba pe maladi pe ezali mais Yesu Kristo abikisaka maladi ezala physique ezala spirituel biso bana na nzambe to dépendaka na ye nayebi papa na biso Alexandre di na bal diable alukie na accident bazwa ete abima vivant mais na bolingo nzambe andimaki atikala na choc na lokolo mais mukolo oyo azokende kokufa nzambe asolola na ye alobi ndenge ozokende tour oyo ozonga te ozonga no te luka moto tika remplacer asambeli mpo na mwana na ye lelo ekoma culture ya bapaster nyonso ya baeglise ekoma monotonie so nzambe asali mpo na yo Yves
Les mêmes miracles étaient au yakosa la Pepa Junior. Jamais. Nzamba za na likabo o ya pesaka na moto. Bon, bakolanda ye po yenda zali père ya l'église de réveil. Pourtant beta lisolo ya église de réveil. So lobeli sir nzambo atambola kina les vendredis na balate lobake he ozo salela ba culture mususu. Alors, à comme en Afrique du Sud, alobi nzambe somna na mosali na yo kotika nga na souffrance te zwanga na kende me batnyo so ba na hôpital oyo eza o ba kufilelo ba sekwa et salama ya kenda. Donc par là to ntolo baboué moto aza mwana na nzambe atabitumbe komeli ekolonga ite poete Yesu Kristo esi abundelaki biso na ngomba Golgotha pasalaki nini alongaki pona biso lokola aza kati na biso moto akotikala kolonga biso te soki balongi ye mpona baverité banda ekobimisa c'est parce que ye moko ayebi ndenge place atikelaki nzambe po tobanda ekomona ere mosusu prophète na milangi ya masanga azomela mais eloko nyonso ezolangwisa Saint-Esprit surtout wana masanga moto melezaka Saint-Esprit. Ok, mosala nzamba ana Saint-Esprit. Nzamba zoebisa Manoa na juge papa ya Samso mama Samso zoebisa nini mobali ataki tembe ange wana zongela lisu mobali azoloba na bango nini mwana wana kati ya libumuni akobota mwana mobali atondisami na molimo mosanto bo am yo mama tioko bota ye komela masanga makasi te komela 20 même ye otikala komela 20 pourquoi c'est parce que ADN a 20 spirituel katina ndenge mo biso basali ya nzambe to na ba 20 spirituel donc so muto komo mela ya libanda esili eza lokwa bato bazali sune likia na kombo ya Yesu te elike koma na ba mafuta. Donc chaque pasteur mafuta somba mafuta $20 somba $30 somba mayobo okobika pasteur Kingandi ozo comprendre tout wana ba mensonge na ba mensonge bato bazangi kondima kati na bango. Donc na yebite so katika kinzambe nde paralysé wana ya bondoki kozwa ye soki paza na nzambe nzambe olongola pe maladi ya paralysé wana soki pe abebisanaki na nzambe abongisami na nzambe nzambe olongola paralysé wana. Voilà mosali nzambe olongola paralysé wana. Nazongi mo mukie na question Iva tunaki ex soki muto asali yo mabe soit alobi no mabe ex messe noire ezape biblique olobi messe noire. Donc aussi la mutu messe net ko sengeli wa par exemple. Messe noire wana eza messe aboccultiste. OK. Messe noire ya lineti eza loko nini. Eneti nengo za bo salinga mabe moko boyi. Tant to na monde à ténèbres. Okosala nga likamo ko touchenga. Na koti na kati ya temple. Na koti kalelo pe mutakala. Na temple. Na temple. Na tikeli ope na mutakala. Na zepe na nzila velele. Na tango likolo. Na bandiko lakapo na yoko beta maboko na mabele. C'est ça messe noire. To bato moko ba vandeli yo. Likita ba simbame. Ba bandiko lakama loba moko mabe po elanda yo. Et ça déjà messe noire. Messe noire eza nzambete. OK. Messe noire eza nzambete. Eza nzambete. Do ezali ba saleli yo nini ba musulman ba benga ngo shirk. Do ba saleli yo likita molili do ba sangisi ba force mabe contre yo pona kotake yo c'est ça messe noire. Do ba sanga po ba salo mabe za nzambete. Nzamba sengite basala moto mabe. Vengeance totikela nzambe. Voilà, na pesi Yves micro.
Merci pour que tu chitara déjà. Voilà, Mosali, nga question na otuna ya suka, est-ce que lelo pona pasteur Denis Lesi pour lancer message c'est la bande ko tu bazolanda. So po biso toza batu oyo to vanda na ye, to sala na pe ba émission ndenge to ya sala na yo, tina kacha lupango na ye, en tout cas après émission to sekaka. Mais lelo ko mona batu ba mo souhaiter ndire liwa na ye, biso bezo sala biso pasi. Yo za mosala nzambo bat balandaka ngala kolinga soka kotala émission pour bat bakotindele pe émission moi message moko ya ba benga Confrontation. Pour azwal sou makasi moi message na ye L'homme de Dieu bien sûr soutenu ils ont pu modèle aussi pour la biso mais il y en a kenda c'est comme si na première question on répondre était na tuna ki basi oyo baza plus kitoko belle détail de figure aussi mais azana mobali ou avant de la penzate bo va promettre même pas que lobby ngana yo folie bala mais bali ba yaka donc fiançailles mais soyi kaka basali mako sala a moni 2 3 4 fois mobali ke makama bongo de sala mama répétition mo belé de quoi moni pena que non a masque de VS alors en fait ezaka nini na bandeko basi kitoko ndenge wana mais makambo za ko avancer te ni mwana ni mobali oyo ako assurer na vie voilà. Ok, merci Papa Yves. Moi nyonso oyo azomona bakawana mobali alingi yo bopesani kaka rendez-vous premier rendez-vous mobali wana kimi mobali bokosala projet malamu même ya libala mobali wana kimi yebaki ozana mari de nuit moko oyo azobengana mibali wana azali boki mobali alingi yo bokutani bosololi bokutani tant bobande ba projet ya malamu mari de nuit wana akolata elongi ya mobali na akolata elongi na yo mwasi na butu akabimeli mobali wana abandi kofina ye kingo mobali wana omona ke mwasi na lingi na otambola na ye azandoki okomona mibali bakomi kokima yo misusu pe oza mwasi me mibali bazolanda yo mingi baza bandoki mibali wana bazali bantene ya bandoki ya libota na yo o toujours bazosala nini bazolanda yo alors bantene ya bandoki ya libota na yo bazotindela yo bandoki ya libota na yo balukaki yo oza na mobali na butu na moi te parfois mabondeli no esimbi te bakomi kotindela yo mibali physiquement balanda yo source nango ezali po ba détruire vie na yo pe lobi baluka koboma yo donc soko zalaka na bakawana yeba keza na mari de nuit moko po mari de nuit akozala spirituellement akozala pe physiquement oyo azolanda lokola antenne à vivre na yo boye tanzo vivre no ezaki na makambo moko bien linga okomela yo mibali moko malamba linga ba ya na vie na yo me banda kima yo akenda omona kata mobali a déranger ko na nzela te ozana bakawana yebaki bokabwana na mobali wana ki na vino physiquement bokabwana na physiquement mais spirituellement bokabwana te azana yo donc yo zomono zo tambola mais bato bazomona ke mobali wana nda zo tambola donc po mobali pa landa yo a vivre na yo ekozala pasi sokozana bakawana muto ayebi ndenge bakangaka yende binenge bafungolaka muto ayebi nde babebisaka yende binenge babongisaka soki diable utilisaki nga pendant 24 ans pona ko bebisa ba vie ya bato mais Yesu Kristo azanzambe aza ko utiliser nga pona ko bongisa ba vie ya bato ko hésiter numéro nangeza wana sala nini benga nzamba lola apambola bino na ebite so moto na mususu yali nzamba lola apambola bino na pesi ba mbote belé na papa Avelino Thomas na kata Luanda bambote belé na pesi mbote na Hervé na Luanda Hervé kalate tozoya en tout cas tozoya tutanzambe longo
toza na bino kalate na kati ya Luanda na pesi mbote na bana nyonso ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ na pesi bino bambote belé mama Kati Itamba bambote belé sikozali donc nzamba zala na yo et sikozali mama Doris conseiller ya la bonne nouvelle na pesi ope bambote belé bana nyonso la bonne nouvelle na pesi bino bambote belé soki Yesu Christ azongi te tokutana bino ne monsieur Koya numéro na biso ezali 081 43 30 475 donc 081 43 30 475 ou bien beti 081 46 14 476 eza numéro na biso eza ya WhatsApp to yambaka sa condition ou bengi to koyamba yo to bo sante to ana programme ya constitution ya église to zotonga église donc esiko zali o soutenir musala kotongela nzambe ndaku nzambe pa kotika yote ako soutenir yo kati na makambo nyonso bambote na bana nyonso ya nzambe o bazana monde atier liloba nanga suki yali koya na Yesu Kristo komi pembeni tobongola motema polo lezali ekolekate lifelope zali ekolekate nzamba lola apambola bino.